Labaran. Aradis. Kanayo. Ateleve. Ataleve. Adala. Linga ko kabongo. Batindelo ba bizu belo pa maman Gisèle. Abina biso ke alinga ko mingi. Voilà. Papa, Evie, tu fais quoi? Oh, chérie, ça va? Oui, ça va. Tu es là pour toi, chérie? Aujourd'hui, c'est ton tour de préparer. Ouais. Oui, papa, Evie. Ma kebele boy. Ngana linga bongo. Mais papa, mais c'est normal, ngana doublette. Moi, je ne mange pas sel, hein. Moi, je mange avec qui, papa Evie? Moi et la princesse. On va faire un petit tour de là, moi je fais le tour. Lélo? Fais le tour de là. Non, Ernie. Papa Evie, et coquille! Eh! En tout cas, Lélo! Labaran. Aradis. Kanayo. Ateleve. Ataleve. Adala. Linga ko kabongo. Batindelo ba bizu belo pa maman Gisèle. Abina biso ke alinga ko mingi. Voilà. Couple ya solo yangoyo ya la baronne Karine Mokonzi na Eka Pere Bapeti. Ba couple otozomona na media naza contre yango te. Mais oyo ezali couple du siècle. Ezali couple oyo zomona Pere Bapeti atie mwasi na ye à l'aise ye moko na makusa. Couple du siècle. 21e siècle tobandi osito kotaki couple oya makambo yangoyo. Ba o mosusu tozomona na media naza contre yango te. Ezaka ba couple moko pirate. Ba couple mosusu contrefaçon. Ba couple mosusu imitation. Bandeko nazo prononcer na français. Pourtant mosusu bokoloba papa robot. Olobi déjà couple piraté. Et koki déjà et à la original na pirate. Non. Tout ça na original du siècle. Ezali couple ya la baronne Karine Mokonzi na Eka Pere Bapeti. Sikona ba couple o bozo mona. Oyo yozo landanga ozo tala na internet. Voire même na quartier na bino. So kebite na famille na bino pe. Eza na ba couple normal. Eza pe ya bien. Mais tango to koti na media. To kuta kaka ba couple piraté. Couple imité. Couple contrefaçon. Na prononçant bien. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Eka Pere Bapeti. Atato lobite ba image na histoire d'amour oyo elobaka ngo moko. Pere Bapeti azali amoureuse amoureux na ndenga kosakana te. Chaque jour amour mataka na la baronne na ndenga somo.
La baronne na père ba petit et mataka na ndenga somme. Alors, petit azoya azobotama na couple oyo etonda amour, na couple oyo original, na couple oyo du siècle. Batu pe bazo zelango sans que ba benga batu boya ko zela. Ba chinois c'est normal bazela. Mais bazozo bazo zela. Mwana bota ma couple du siècle. Na bazozo bazo admirer. Bazo lula couple. Ya la baronne na eka père ba petit. Bandeko bazozo bazangi maloba te. Bazana maloba. Mais maloba o bazanango eza ya kitoko. Moeba bimisango eza te. Ai couple oyo. Siko maloba o bazo bimisa. Na ba couple wana mususu. Wana ezagaga. Maloba sukali eza na mbebo. Maloba oyo yo. Po basala bango kuna plaisir. Mais maloba o bazo bomba na mutema. O bayebi yango eza maloba kitoko. Karine Mokonzi na eka na minitio partout. Maloba kitoko eleki ebele pona bango. Na la Chine, na bazozo, na ba téléspectateur. Maloba o ezo uta na fond du cœur. Bazo lula couple na bango. Bazo sepela na couple na bango. Tozo lula ngo tozo sepela. Pe tozo tala. Tolanda. Biloko muswa kitoko ebando baksela biso. Na rive ya Petit Henrietta. Henrietta. O papa na yafani na mboka ya Henri Dina. Yoka komba famille. Papa na eka afandi kuna pambate. La baronne maman na ye a décidé bavanda pekaka kuna pambate. Mwana kombo na ye Henrietta. Bino. Est-ce que Henri Dina tangwa bota mwana mwasi d'après bina ozana komba na Henrietta. Henrietta. Est-ce que na famille ya papa eka Henrietta zate? Bien sûr, azali fazala. Naloba, non. Bo sepela nanu, ndenge bozo sepela. To sepela, na o tozo sepela. Bazozo. Bomoni esengwa. Bomoni. Bozaka na maloba kitoko bozo ko bimisango te. Bozo bimisela kaka ba couple wana mususu. Nana tina koti natanga kombo na bango te, boyebi bango. Wana bozo bimisela bango maloba sukali nzoka eza bongo te. Bozo kumisa bango nzoka eza bongo te. Ezaka maloba mbebo. Bokei soki ba feti soki eloko nini ya bango. Boke makolo kilo, bozo kabenza kilo. Soki totali makolo na bino nanu ya bazozo. Ndenge ezalaka kilo. Siko bakisango ba bot ya ndeko mobali wa alati ba poste na page ya Karine Mokonzi la baronne. Ba bot o bino bozo sentir bolati pona kokende ba cérémonie bazo bengisa bino na ba couple piraté na ba couple imité na ba couple contrefaçon. Bongo te? Oh. Vrai couple yangoyo. Mobali eka asalaka. Bo calculer combien de kilomètres et pas asalaka na Suisse pour yaka Belgique tout le temps. Na train, na avion, na transport nyonso akoya. Bo calculer bien. Même en avion, ezalaka rapidité,
Pourtant, Batunio, avion Suisse, Bruxelles, et ça a combien de heures? Yo le non, 2 heures, 2h40. À ça a 2h40 pour coma. Non, et ça a bon côté. Deux fois Sukula, accueilli à aéroport. Na aéroport, binomoko boyebi, fois coma, na air nini. Alors, bakisa siko na air ya vol. Bakisa tangwa kiti, azui taxi, ndaku. Donc, asalaka 2h40 te. Siko utaka musala, ayaka. Petangwa ina ndaku, fa bongisa sus ndaku na avant ya. Tangwa komi, asali la baronne bakalan, babizou, aleki mbala moko na cuisine azolamba. Yango abanga rapete, atabaye ko filmer par surprise. Atali madame inaye, alobi non, mon amour. Azo ki pete ki o zwinga la position mabe. D'avance, elobi ndeko mwasi. Akwaye ko banga, soki simana ezalaki. Lokola saki ezangi bakaye. Meye aza bongote. Yaza penza mobali. Beauté plus l'argent pour salaka. Beauté plus bayebana kala. Yango amour. Ah bolingo. Tango eza original. Tango ezali du siècle. Du siècle, écoute, problème était. Mais original. Du siècle, ezaka po bakangi siècle yo. Mais original, ouaneza souka. Bon, bino pe ba contrefaçon, ok. Na ba pirate, na ba copie. Bo bundana oya bino kuna. This. Fana yo. Atalev. Fana. Lingo ka bongo. Batindelo ba bizu belo pa maman Gisèle. Abina bisoke alingo mingi. Voilà. Papa Evie, tu fais quoi? Oh, chérie. Ça va? Oui, ça va. Je suis là pour toi, chérie. Aujourd'hui, c'est ton tour de préparer. Ouais. Oui, Papa Evie. Ma kebele boy. Ngana linga bongo. Mais Papa Evie, mais c'est normal, ngana doublé. Moi, je ne mange pas sel, hein. Moi, je mange avec qui, Papa Evie? Moi et la princesse. On va faire un petit tour de là, moi je fais le tour. Lélo? Fais le tour de là. Na Erne. Papa Evie, et coquille! Eh! En tout cas, Lélo! This. Fana yo. Atalev. Fana. Lingo ka bongo. Batindelo ba bizu belo pa maman Gisèle. Abina bisoke alingo mingi. Voilà. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafan sur Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali. Ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi Akomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi Akomba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi Akomba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katesana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.